makasi koyoka bino komona bino na ba commentaire na ba téléphone pour partager. En tout cas, ça me fait du bien. Venez, 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 oh. Comme tous nous les voyons, vous les voyez comme ça. Il y a tellement une bonne nouvelle. Bonne nouvelle la famille. J'espère que au monde... Tu m'es rentrée, tu pleures pas. Tu es sérieuse là. Écoute-moi très bien. Tu sais, tout ce que Dieu permet est bon, ok? Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Tu sais que papa va... La famille Libota ya mama Belvi Kandi ba bonjour na bino. Bolindi sanga po na zwini ni oyo pa ya mama Esther de famille Libota. Tozwi sango ya malamu po na famille na biso. Mama Belvi aboti lisusu ayambi lisusu deuxième koko. Ba famille na ngambo ya Brazzaville, ngambo ya Bankuluna. Après libala ya Siana Makwakala Kandi babotaki bébé kitoko. Babaki libala kokufa ba famille balingi te mwana na bangwaza mwana muke mwana na bongo boye atiki basi na poto na Canada ayeko balawa famille tata mwasi baswani na Siana nzamba sungi baboti mwana likolo nango lisusu lelo Naomi Lufwankenda Makwakala bango na patna papa na biso komone suna na busani baboti mwana donc veut dire que toujours ba koko mibale na kati ya libota na biso na lingi na ya nazokota live sikoyo nazokota live lelo dimanche ya Pâques soki ramo soki pe Pâques tozokota na souhaiter bato nyonso ba bonne fête ya Pâques. Maman Esther na ngambo na biso, merci beaucoup. Maman Esther, merci beaucoup. Maman Bibi Chimpoyi, merci beaucoup. Maman na biso Tete Nzao, merci beaucoup. Na tika ibino journée à lobi na sala ki la invité parce que na bandi moi musala et puis ko s'occuper na mobali nanga. Famille Libota ngana la na YouTube te na la mukaka na YouTube te. Yo bato buno bozo ya kokota na live nanga na ba message nanga na ba commentaire nanga avec vos insultes. Premièrement na kombo ya mama Brigitte Manolo, kombo na Brigitte Manuela. Soki yozo mona ke yozo sepela te, ozo ko apprécier te. Makambo ongai yani na lobaka parce que nazo finga. Mais bino bokamusaka nga ozano abakulu na ozano ababuku oya ko se déguiser na chaîne nanga depuis kotaki semaine passée na Presilia o mususu Presilia ki kwasa soki ki kwata bino bozoya kokota na page nanga boya kokofinga bolobi ki ozo ko apprécier te boza famille bota boza maboma na mituna bino boa maboma na mituna bino so bobi ki bato ba finga kanga na uti okota epa ya Belvi na bandi ko sela Belvi ata soki Belvi ko futanga $20 ata soki Belvi futanga de Kinshasa awa na Canada $20 ezaka musalati ni kona ngo chaîne eza yanga. Je ne travaille jamais avec quelqu'un na sala ka musala ngambo ko na chaîne nanga vous comprendre alors bino de bo silama Voilà. Bino ndebo silama awa tozwina no koko na biso Naomi Lufwankenda tara ngebu boyebi ki abotaki mwana année passée année je sais pas 2023 mwana ngo a survivaki te akufaki lelo aboti lisusu mususu nzamba azaka na tango na ye so nzamba fungoli ba porte ya mutu moko te akoya kokanga so nzamba kangi mutu moko te akoya kofungula donc c'est-à-dire que biso na bino mutu moko te akoya kokanga likambo. Voilà. Botala skini filme moko suka. Filme wana suka. Botala couple ya Vini ila nani kutu ya Da Costa. Sorry.
botala couple ya Da Costa na Linda Koch botala makambo yango. Donc veut dire que naza bouleversé moko na koti na Candy Star mo na koti epa ya Bella TV. Donc nazo bate na komi bouleversé ngana bino tozo kita na sous-sol to sala makambo o to sala live tozo pesa kama solo sango malamu si ana boteli biso mwana Naomi a boteli biso koko plutôt si ana pa boteli biso koko. Donc veut dire que année oyo ya 2025 eza année na biso ebandaki na showbuzz de la poutine les crétines à coma d'accord tokei tolanda mama Esther. Nano souffrir de maman né. Nano souffrir de, je pense aussi na nini kaka bandeko. Nzambe aza nzambe. Amen. Keni pe ezalaika bongo. Mama Esther Keni azomona na te sur scène ake wapi o Keni azomona na te. Keni ti toyelaki bino bonne nouvelle que non Keni aboti. Donc na ne oyo soto koyiko loba nzamba pamboli 3 personnes au baleka kanakata Bellard Télévision au bajoa kanakata Bellard Télévision. Il s'agit de Getty, il s'agit de Naomi Lufwankenda, il s'agit de Siana. Naomi Lufwankenda, en tout cas nzamba pambola yo. Félicitations Nayo ainsi que Roger Kalala qui est ton mari. Félicitations à Lipampoli, félicitations la visitation divine onzamba visité bino après avoir kobungisa oya bino les fruits ya bantraille na bino na 2022 et nzamba sepeli a sepelisa bino susu nzamba sepeli acha susu sourire na kati ya mitema na bino. Ça montre que chaque chose a son temps. Depuis que mokili lobaka, mokili qualifiaka, mokili. La fois passée, on a salaki analyse à makamba siana na lobaki, neto zaboe, mutuna muntu, azana famille oya bimeliti. O sentir que ba o bazana miso, ba o ba mona randeka ba ko comprendre. Nde ba oyeba. Biso to sepeli komona kete na semaine moko tozui des bonnes nouvelles ya mbala moko ya Siana kokoma mama ainsi que Naomi Lufwankenda te esali bien esali vraiment bien famille Libota to tombela bango ba fleur to féliciter bango nzamba pamboli bango vraiment elekinga maele esalinga kobanga ngai nakende ko wapi nazongi na liziba esika nazwaka makasi esika nazongaka ya sika kanga ekuke ya satana na bomoi nanga etelema nalonga yawe nalonga ngai nalonga sala nalonga esila boete naomika esengo ngoya o esengo mona ana onjenga nde muna boti ngai te tala ngai na babiloko ya boye banzembo yaka basi donc koyemba eza déjà une façon ya opesaka nzambe merci adoration nzamba makambo ya minene nzamba makambo ya minene
osalaka makambo elekelaka bato nzamba makambo mine elekeli ngai wana makambo nzambe asala anika makambo elekela biso nzambe asala anika bolembi kofinga ya mwasi ndeni bolembi avabwe lino ekatana bolembi ava ya mwasi ya kaka bongo basopana na bando finga makwagala wana mutu munene mbunju munene elongi mbungi mwasi salite ngana zana kisasa naleki na ben ngana zana kisasa naleki na kitoko naleki na teinture di bolo mama ya teinture zoba ba ibiso babengaka teinture eza mosako oyo tiaka na mutu wana ti nde babengaka teinture mais teint eza loposo ya nzoto imbwaka sienge kabwa mukulupande espèce de mukulupande yo nakoboma makwakala yo shwa aza moto lito ya bamama d'ivoire. Elle va faire juste les congés. Lito ya bamama Mokonzi Mobutu président Kabila Tshisekedi Marcelo Deniles Olikambo somo na lobby papa Marcelo soki likambo ngo ezalaki vraiment ke ezaki ya solo te pourquoi kosilika makasi boye pa Marcelo soki ya biso Deniles azui problème papa walai bilai omoni ngo boboki yo moni ndengo yo boboki ofani mbala moko papa ta moninga azolela mobali na ye to mwasi na ye kosala erreur te une discussion ngana yo to sukaka mutazo akota na ndaka nganga te mapambolaka bateka banguba bamata baza voilà bateka makala bazwa vie baza bateka fufu bazwa vie baza il suffit kaka on mettre nzambe les devant mambo zo sala pour réussir non te ka quoi lobby ils ont nzambe on ne sait jamais à chaque discussion ngana yo to sukaka mutazo aka kota na ndaka nganga te mapambolaka bateka banguba bamata baza bateka makala bazwa vie baza bateka fufu bazwa vie baza il suffit kaka on mettre nzambe les devant mambo zo sala pour réussir non te ka quoi lobby ils ont nzambe on ne sait jamais voilà na lobby boy bino bato boyaka kotia ba commentaire on commence par Brigitte Manolo kombo na Brigitte Manuela écoute-moi bien bokanga bien so bolobi so oye na compte nanga pour na monyo depuis semaine passée na monyo depuis semaine passée ozoya kana compte nanga makwakala masenga masera tata no ya mama na yo masera na mama ni mama doit bota yo to papa makwakala bota yo tango zoba maser nga naza famille bota mais na lingaka te na apprécier te. Est-ce que tu es obligé de m'apprécier? Est-ce que yo penjo za obligé à apprécier nga no toi famille donc il peut nga na sala musala nango na côté nango sorry musala nga na côté nango moi ba formation ya moi mike wana Canada na sali na kokai ko sala na kotaka nano na ebaki te qu'il faut ko sala bo il faut ko sala bo donc il est obligé Manolo plutôt il faut yo apprécier nga ponga na avancer wa di bomba na mutu na yo oko apprécier nga po yo za nani soko lobi ke nga yo sepelaka na nga te ponga na finga ka mais je suis désolé
Po bato babanda ko finga belle vie. Eza bato ya sila. Bango de babanda ko finga belle vie. Eza ngate. Eza ngate mutu na banda ko finga belle vie. Bango bato babanda ko finga belle vie depuis. Yo mona kangote. Yo mona kangote. Bino bo mona kaya mabeza kay pananga. Ce qu'on apprécie, je m'en calisse, je m'en tape. Ou apprécier nga na li kamni. Nga no to famille pour apprécier ngai. Yo penyo ko apprécier nga na li kamni ni yo. Yo moi chaud, yo ko apprécier nga na li kamni. O apprécier nga te nga no samusana nga. Tango mura ba rezi. Comme ne mususu nani oyo atoka oyo. Barezi, Mura, Leketu, Nani Yagola, Ese, Mida, Zuma, MK, Bolokoko, Miss Lolo. Na ba mususu wana nyoso tango bango bayaka ko finga belle vie. Yo mwana mwasi o Brigitte Manola, comme no Brigitte Manola. So qui peut Manola. Oyak okoya no na page nango ba ki zo ko apprécier. Yo za no famille maboma te biso to ba famille maboma. To ana biso ne sengo na biso to uti ko botisa, to uti ko zwa koko. Eza mbalano ya suka. Mbalana yo ya suka na mona yo awa na page nanga. Sinote to soa na penza kitoko. Et puis osaka na journée moko po no permettre du soute. Oya zo pa apprécier tenga pe na za famille, na za pa famille libota. Yo na ngwa biso ke yo za famille libota. Nga na famille libota certifié. Oya ko kengela nga do vedi ke nga na sa makambo oyo lingi. To yebana te, to monana te, to yebi na yebi pete soki to monana wapi. Nga fosko na ndima oyo lobi. Yo ali boma na mutuna yo. Wali boma na mutuna yo. Ngala tika kabino wana ka po bozalaka wana. Bozela ngai. Tango zo ko baki ozaki toko te me yo moko photo na obomba. Okoko lakisa te so na bimisi photo wana eza ngai te. Kuti boye. Okasi nga na kosaka. Nga na kosa te. Nga na kosaka te ngai. Bozela nga na bino awa. Toza na sango ya esengo. Toza na sango ya esengo. Tolobi ke mwana biso Siara oyo boyebi ki abalaki Siara auti kobota. Bolobaki ke non Siara kobota te famille na balingi te nanana Siara aboti. Vous comprenez? Siara na biso aboti. Siara lokwa aboti biso pe to sepeli na libala na ye lelo aboti. Nani lisusu Naomi Lufuakenda pe aboti. On comprendre. Biso to ana esengo na biso botika botiko ya na page na ngabo ya kopesa nga batoli ezanga mutuna makulu. La seule personne à kopesa nga toli ezaki Mamadou. Elle n'est plus là. Nazaka na souci ni situ le dimanche soki ya pas ki boy. Na na souci ya maman na ngai. Alors botiko ya kopesa nga ba leçon de morale kufa wana ezanga tina wana. Wana tante oya kopesa nga conseil ponga na kama note. Kende kofana na chaîne ya Sila Bisalu. Kende kuna eska ba oyiba bato ya mbongo kuna. Kende kuna epa nanga koyaka te. Na lingi nanga komono awa te. Oza famille libota te. Na yebio te pe muto ayebio te. Na ba chaîne na bino kuna okenda utia commentaire te. Yo ye kosuka makakawa. Depuis une semaine ozoya kaka. Na o mususu oyo Priscilla o aze longi on dirait lituma oyo. Aze longi on dirait lituma oyo. Bota no bato ba yaka kofinga ngai. Bota la bato ba yaka kofinga ngai. Bozela. Bota la ba mafinga na bango. Brigitte Manolo. Bino pe aboza na tayo yo. Bino penza. Bota le loko ya kofinga nga. Tala. Tala le loko ya kofinga ngai. Mais non, franchement là. Botala. Bota le loko eko finga ngai penza. Bota le loko. Bota la eloko aza lokwa mboma oyo. Tala eloko.